Mais tout le monde a banzembo bozo yemba comme si bozo déformé et yembe l'église kimbangiste. Vous pouvez expliquer biso ezanini. Donc exemple ya nzembo oyo bozo beta mpv wiza et yembe liwana est-ce que eza vraiment ya église kimbangiste? Très belle question. En tout cas, on a peut-être 50e fois à répondre à la question. En privé, on a une question. L'église kimbangiste, ils ont une yembelité au batela biso que non, mon yembeli, yango wana balaksa biso. Alors parlons de moi biso nini. Scout ezaki vocation na yote to scout sepela ki na ngote to ti lelo za na scout mais aux appels artistes à Gaki. Bon, en tout cas na scout na zo totem te, na passa totem te, nazaki na met na tawana na passa ka totem te. Et le kimsanga scout, bon, to c'est comment muké. Et le kimsanga scout ezalaki balinga ba pesa nga totem ma chef qui ne sait quoi. Donc is good. Canal Congo TV is good. On a Canal Congo TV. Na Canal Congo Musique lelo tokosola bongo na papa Roland Mbaya oyo azali moko ya ba artiste ya Gaki Matadi. Baboni na biso mbote na bino esika nyonso bozwami ndenge tolobaka na Canal Congo bo like bo s'abonner bo tikela biso ba commentaire et bozala vraiment bien pour na biso tolobi. Bonjour papa Roland. Bonjour papa Béni Tuzolana. Boni santé. En tout cas préféré. Boni yo. Qui mezali en tout cas. Boni Matadi. Matadi pesa na onka bien na rythme Congo en tout cas. Papa Roland en tout cas merci na ndingo ndimi ko yamba invitation na biso nde tolobana na ba internet na biso tozawana Canal Congo Musique ezawana pona kotombola ba artiste kimbanguiste to ba musicien kimbanguiste. Donc musala na biso ezali ko lakisa na mokili ete ba kimbanguiste to ba musicien kimbanguiste baza capable pe ya ko sepelisa mokili na banzembo kitoko vraiment to sepel ko yambo na émission na biso lelo vraiment to beta lisolo ya Gaki Matadi. Hein, ou to Gaki en général. Pour qui ko beta la biso non histoire à Gaki. Gaki et Yaki na katalingo manengeni. En tout cas, merci Namotuna Oyo. Je ne suis pas vraiment le mieux placé pour répondre en termes à Gaki en général parce que déjà au Koloba, Kolobelami Gaki Matadi, mais en tant qu'artiste à Gaki, Nakozanga Pete Koloba, selon l'histoire on a une yebi ou bambuta ba Pete la sur la groupe. Bon, Gaki, ils ont une histoire ébellée, mais plus précisément, début à Gaki. Ezalaka na Matadi d'abord, ezalaka lokola groupe scolaire. Wana ezalaka na loto mona direction ya papa Rachi, azali président vice-président général ya Gaki. Tata wana Gaki ezalaki groupe scolaire, ezalaka bana classe, ozorama bana classe, ozoyembisaka bango Gaki ibanda ndenge wana. Ti au fur et à mesure ezokubana ngo bazokola basali pe groupe. Nathan wana accordéon babande ko benga ngo accordéon. Hormis ça ba histoire eza mo ebele. Na Matadi groupe scolaire. Na bamboka ya IZB na bamboka mususu Gaki pe ezalaka kuna, accordéon pe ezalaka kuna. Ezalaka na batata mususu na bosani bakombo échappé. Batata mususu bazalaka kuna babande ko beta pe accordéon. C'est-à-dire la province ya Congo central. Tina ndenge et boti partout tout le monde Matadi et Salemi, Kinshasa et tout mais source eza na Matadi comme groupe scolaire. Gaki et bandi ndenge wana ti e kokola mais entre-temps na temps wana pe na série ya papa Diangenda ezalaka na tata moko kombo pe penga en tout cas bo excuser kombo échappé abanda pe kozala na accordéon. Ezalaka par exemple Ngiboni ou soit église ndenge za rabata wana to ça antisani tata moko azo ko accompagner na accordéon. Donc ils ont ba histoire rebelle soko tuni même bambuta mususu alors betelo histoire ya Gaki selon ndenge ya vécu avec ango mususu pas betelo nam ana version na ye mais oza version sur ils ont qui groupe scolaire groupe ya bana ngiana ti na ndenge koli et komi lelo Gaki na modernisation nyonso.
Merci papa Roland, en tout cas bandeko bazolanda yo bayebi yo pe d'ailleurs na nzembo na bino Gaki Matadi oyo bauti ko lancer to bauti obeta sika, j'espère eza nzembo ya Noël. Papa Roland tolingi toyeba yebisa biso nanu yo okota Gaki na nenini okota Gaki ozalaka nanu mwana ozolanda sentiment to ozalaki moyembi depuis libumu ya mama toloba. Ok, c'est une très bonne question. Nga koyemba, d'abord c'est une question de famille. Hein? C'est une affaire de famille. Banda ki bon mwana, to banda koyemba, mais na se découvert te. Ponga ina bandi na base à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Maman sa nom manga na dirigeant. En ces temps-là, na dirigeant ya Kisenso, ya Lembaga. Maman mando manga na dirigeant, na banda koyemba na dirigeant des alaka zo landaka maman. Tito komi na Tito yo ya Matadi na 2010. Nde na yo kota scout. Scout on koti scout. Na scout na banda ko se sentir te. Mais na lingaki yango mingi. En tout cas mbote na ba scout nyos ba Holanda ngai na lingaki scout mingi. Tant on a ko évoluer na scout na kenda même ba campagne, ba tout wana. Mais il arrivait un moment où je me sentais un peu comme si c'était pas ma place. Place wana nde na yiki ko se découvrir que na yembaka. Tangu ça ba tant moko boye na scout pour sentir que pour se sentir te. Yango pesanga maposa na longwa na kota Gaki zaki vers 2011. Donc ba né 2011 na koti Gaki. Quand on a Gaki yo bindenge zalaki to koti Gaki dina komi ko évoluer titi kuna lelo. Mais tu biso doyebi que scout eza vraiment mouvement te eza soki service toko bengango okozala pe mwana dirigeant mais oza na kati ya scout mais ndenge olobi que scout ezalaki vraiment place na yo te okoki koexplike biso po scout normalement soki ya na kati ya lingomba eza mpona éducation soki oza bien éduqué te na ndako baparent bapréférera kokotisa bana bango na scout mpo barééduke yo alors parlo olingo oyebisa biso nini scout ezalaki vocation na yo te to scout osepelaki nango te to ti lelo ozalaka na scout mais oza pe artiste à Gaki. Bon, en tout cas na scout na zo totem te, na pasa totem te, nazalaki na met na temps wana na pasaka totem te. Et le kimsanga scout, bon, to c'est comment muke. Et le kimsanga scout ezalaki balinga ba pesanga totem en chef qui ne sait quoi. Donc Papa Roland chef qui ne sait quoi. Yango la bi a te boy faux. Non, je rigole. Donc scout vraiment ezalaki peut-être passage. Hein? Ezalaki passage, j'aime beaucoup le scoutisme. Ezalaki pa former ngai pe makambo belé. Former et calmer nga pona ki de nature brutale. Et former nga makambo belé scout et calmer ngai. En tout cas, nde balobaka muta longwaka te mais na zwa totem te. Yango na koloba peut-être na changea na zalaka scout. Parce qu'on a mis la totem moi na kolongwa lisute. Mais na pas ça totem te. Bon, merci beaucoup Papa Roland. Bandeko balandi tozokoba na émission ya biso mokoma lelo na Papa Roland. Oazali ndenge toyebisaki bino moko ya ba artiste à Gaki Matadi. Tozomona ba musala ya kitoko oyo Gaki Matadi azosala. Papa Roland. Oui. Tokota nanu na mozindo ya Gaki Matadi. Lelo bana tokoka bino te ya Gaki Matadi. Vraiment secret zaka moko. Yebisa biso na secret ni. Soko zali na bolingo. Ozui na papa Simon Kimbango tient na kati. La réussite et le succès viennent aisément. Non mais bon, olingo yebisa biso ke ba groupe mususu ko ba Gaki za belé hein pour ne pas citer les noms. Ngo yebisa biso ke ba groupe mususu ya Gaki bazana bolingo mibeko misala te kaka Gaki Matadi. Bon, est-ce que bo simbi li titi moko te quelque part? En tout cas, na ciblé na lobité que ba groupe musu bazana bolingo te, puis bazana papa Simon Kimbango te. Mais je pourrais dire que c'est une question de temps. C'est-à-dire ceux qui grâce à quoi les lio, tant na ekoki, ekoki hein. Ceux qui n'a noté, c'est la tant na ya. Donc pour l'instant, il attend Gaki Matadi. C'est grâce à papa Simon Kimbango qui a gagné. Ils ont œuvré. Les titres mususu to simbité. À part les titres, il y a Yemoro par Simon.
donc secret na biso ka ande yango wana keba papa simo za na lititi te papa simo za na mai nkamba na mabele lititi onga na lobeli ezali lititi te oyo peut-être oyo ya kinganga to ya kinini lititi ya moto yaza molimo centre yo ebi biloko papa simo kimba okenga na nango te nayebi très bien nayeba te ndeni nga komwana papa pene ya makila exactement ya mwa lepinière na kolo vraiment lititi nga na lobeli ezali lititi ya kisi te ezali nini te mais ezali kibonzambe papa en tout cas na bokasi na ye nde moto aosimba biso secret mosusu eza te onga na kopesa bato ke non allez-y quelque part tout non secret ezaka moko bolingo et puis faut ko croire faut kozela pe temps na yo. Donc, merci papa Roland mais biso oyebi bien biso ozali bapanzisango topusana pe pembeni ya bayo bayoka bino boyembi mais bato il faut bayoka po baconfirmer ke Gaki Matadi asali mosala bien mais tozomona banzembo bozoyemba comme si bozo déformer eyembe l'église kimbangista okoki koexpliquer biso eza nini tokozo exemple ya nzembo oyo bouti obeta mpeve wiza eyembeli wana est-ce que eza vraiment ya église kimbangista Zinvita zingi vavanza malema tweti munanga bimangu byeti moneka owiza wakusadisa Zipangiza melubabo mafyuti yemindelepe Tata mana musamila nateyelu yambaninu Peve Wiz. Très belle question. En tout cas, ça peut être 50e fois on répond à la question. En privé, bah longue la question. Église Kimbangiste. Eza na yembeli te oyo batiela biso kene omoni yembeli yango wana balakisa biso ezalaka te ezali justement tolandaka bapa oyo bato baprécéda biso batika e bato oyo batika na baoyo basuccédaki bango ils avaient aussi un temps où badéveloppaki musique na bango. Excusez papa Roland na kati yo te soko lobi bapesa biso ndenge oyo tokoki koyembela te mais nga peut-être place ana na contredire yo parce que na lingomba tona mibeko bino pe bayembi boza mibeko oyo etambusaka bino bayembi malheureusement nga aza moyembi te mais kotala bayembi boza na mibeko bandeko na biso Jejeki babanda kobeta drum battement je sais pas si babenga yango battement ou quoi oui drum voilà babenga yango drum hein bandeko na biso Jejeki babanda kobeta drum mais lingomba epekisa bango batikala kaka na guitare to ba synthé to ba instrument mususu wana ezolakisa nzela oyo ya bango babungaki yango bazongisaki bango na nzela wana Jejeki oui bozo bayembi bino nyonso wana eza Jejeki mais bino pe eza Gaki. OK. Est-ce que oyo bozo sala bozo yemba bozo trouver ngo peut-être normal to eza ndenge yango en tout cas je vais m'expliquer na lobi batikela biso eyembeli te eza lokola na classe bon tolobi la même classe te to quelqu'un sur le plan musical la musique efrappaka selon époque na ntango kala tozalaki na ba oh bébé wiza oh wiza tolati maputa tolati banini tozoke toyemba dans l'ensemble il y avait pas de groupe ntango ba groupe ebandi kobotama changement wana yango et apporté pe développement sur le plan musical c'est-à-dire quoi eyembeli na biso toyebi auto-censure ezosala na kingai ke ntango naoyemba nzembo ya église kimbangiste nakobakisela te nakoki kodéforme nzembo te wana papa ye moko arekomanda nzembo oyo eza inspiré okobakisa maloba te okozwa babisalela na yo par exemple nzembo ezalaki boye yo obakisi bacommentaire moko boye je m'explique par exemple si lwa nzambi ukansila si lwa nzambi
wana eza kimbangisme te moi place nalobi ke autocensure ezolobela ngai nakosala ndenge wana te mais oyo papa recommanda okochange message te okobakisa commentaire wana te oyo nasali voilà style oyo nakoloba batikela biso yango wana recommandation. Merci papa Roland. So tozongi mwa mukie ba mama mami bayemba ba mama Nicole mbote na bango esika bozali bozolanda biso bayemba. So tozongi mwa sima ba gake beta vraiment oui boyoka ba so boyoka bande ko balangi nazana nga moyembi te to sala ka effort bayemba mais bayemba na bandengo bino boyemba lelo te papa Roland. Yango na bakisa question époque. Moni du jour au lendemain, c'est comme un roi temple en Kamba. Temple en Kamba, couleur est bébé non? Couleur c'est bébé aussi pour repeindre. Donc papa coûte qui na couleur il y a jaune, mais les autres on a couleur à vert. Donc c'est-à-dire il y a question il y a époque. Époque ils ont évolué, makambo ils ont changé. C'est-à-dire musique oyo et betama na kala, ya onka tête au bandolanda ka. Mais tout en respectant l'éthique et la déontologie kimbangiste. On a trop touché, mais la musique est évolutive. Et puis la musique est très vaste. Ce qui par exemple, na beti Odemba, ou soit na beti Bossa Nova. Mais peut-être si on a un étrange, mais flaquer ça là, mais fliquer ça là. Mais papa Roland, on a un exemple, il y a Silwan Zambo Pesa Biso. Papa Roland, Nanzembo ya Zimpa, Sizingi, Vavanza. Eloko yo uti koyemba awa na Silwa Nzambe to mono sala ngope beta bor mo boye bande ko bolimbisa nganga na boyemba te mena ko interpréter papa Roland zipa zizingi babanza papa Roland est-ce que ça permet na lingomba bien sûr ça na ebité mabeni nango mona wana mais exemple ozwaki ya Silwa Nzambe ko kanga Silwa Nzambe na lobi Silwa Nzambe au moins Nzambe changer. Et ça aussi loin Zambi ou et ça c'est ndenge wana te. En tout cas bino ba musicien bo zam normal kasi papa Roland tozo ko évoluer. Eloko nini o esalaka bano kimbangu se balanda musique na biso kimbangu. Po ezalaka na kombo ya pa Nzambe na biso. To po musique na biso ezalaka vraiment agréable à l'oreille. En tout cas, eloko oyo ezoko lobela papa Simon Kimbangu ezaka na moi aperçu mususu moko vision mususu na koloba ezaka na son mususu moi puissance moko ezaka na kati wana donc c'est-à-dire na koki comme porter garant na lobake c'est parce que la musique n'est pas bonne que yango balandaka te ou sinon balandaka non eza musique te ezali kibonzambe oyo ezali na kati ya donc eza message oyo message oyo ye azolobela et puis nakosuka wana te sans oublier effort il y a musique, c'est-à-dire, ce qui est musique est agréable. Certainement, c'est-à-dire, place où on est à la boy, soit à la boy, ah, le cas c'est étrange, ah, tika to yokangonan. Je comprends le cas banzem boto beta mikolo. C'est-à-dire, tant qu'on PV wiza, ou yokina nous cœur wana, hein, au sentir que bato ba wemba bien. Du coup, et quoi attirer yo. Ce moment là, chose une début wana 1921. 2021. Kindilia, vous comme c'est-à-dire Moutou, attends non kimbangiste, il faut attirer, c'est-à-dire ce sont des stratégies où yo biso gaki matadi tozota en place justement pour évangéliser. Nakolo lo baso eloko mususu, biso za nzambe. Toza bana nzambe, to yebi nzamba solo. Mais pourquoi sur le plan musical tout ça très bas? Ils ont manqué à volonté ou sinon mauvaise foi. J'accuse pas mauvaise foi quelque part, peut-être il y a besoin de bandimi pour valoriser la musique. Notre musique, nous avons une arme qui est le cantique et la musique. Même bande qu'on appelle les artistes. Congo yo mboka Nzembo wana beta to comme on a tout à l'heure. Oyo ezaza no kimbangiste ayebiango. Pourquoi? C'est parce que la musique était attirante. C'est parce que le message était la clé. Vous avez un message, façon et la musique, c'est ce qui attire. Et puis il y a une stratégie plutôt au Sahel. C'est-à-dire, on a yemba ndenge ka ndenge au monde il a été par exemple et boka nisa. Après tout, on a yemba ndenge on a été. On a yemba bien ndenge na yembelaka. On a yemba bien. Parce qu'un chanteur, il faut qu'il attire. C'est ça un chanteur, le rôle d'un chanteur. Il faut tout à eux. Tant qu'on a yemba, il faut se sentir que
vraiment Mouto a yembi à consoler. Parce que c'est quoi la musique selon moi? Moi, je définis la musique comme une arme, hein, qui peut consoler, éduquer, conseiller, faire pleurer, rendre une personne heureuse. C'est comme ça que je définis la musique. C'est pas l'art de son de manière agréable. Non. Merci Papa Roland. Nde toloba toujours tant ezala moke na bémission. Yango tosepelaka ndenge oyeboye ezala mbala liboso pe ya suka te. Ezala mbala suka te oyo toyambi yo Papa Roland ozongela biso so tobeta lisolo. Baabone na biso bayebi yo po bamona nzembo na bino wana bauti tobeta na Canal Congo bayebi ndenge oyembaka. Koyemba na studio na koyemba ya boye live tokobenga ngo ezalaka vraiment ekokana te tolingi toyeba soki voix oyo bimisaka na studio ezalaka vraiment voix na soki oyembela biso ata mwa partie ya nzembo nosala kwa acapella moko babone na biso balanda yo basepela na yo balike bacommenter sur voix na vraiment merci. Avant na sala acapella je voudrais annoncer que Kalate Banzembo pour lancer quelques chansons. Il y a, je crois, 3 titres. 3 titres. Il y a Banzembo toujours pour lancer Kalamingite. Il y a Bomengo. Bazo Bungisayo. Na Mokili Nani. Déjà, il est disponible dans quelques temps. Il y a comme information nouvelle pour tout ça. On a parlé de Gaki Matadi. En tout cas, pour Italia Capella, je vais quand même faire plaisir à toutes les personnes qui aiment Gaki Matadi et qui m'aiment particulièrement. Et vraiment, je salue en passant Merveille Ibi Matondo. Non Kimbangiste. Papa Sala vocal. Libanga na suka émission. Exactement, non Kimbangiste en tout cas. Allez la musique il y a Gaki Matadi puis musique Kimbangiste c'est fort. Ah, oh ngambwe. Et ça nango studio na ko sarabino hein. Ok. Zivita zingi vavanza ayela peti munanga lutata mana musambila nate lumbu kiambani nu. Voilà, je sais pas. Merci beaucoup Papa Roland. Bandeko balandi Canal Congo ndenge tolobaka chaîne na bino yango oyo ezo lakpe sabino bémission bien oyo ezo lakisa bino makambo oyo ezo leka na mokili pe na lingomba na biso. Voilà, tokomi na suka ya émission tolandi Papa Roland ndenge auti koyemba. Papa Roland tosilisi na biso pene émission bien que émission leki goût makasi mais te tondi vraiment te mais toza sûr que tu peux inviter au sousou il y a Canal Congo Musique. Papa Roland bambote na we pa banani et puis nini ko lobana ba abonné na biso to ba internet bazolanda. En tout cas n'hésitez pas de liker, commenter, poser aussi vos questions sur Gaki Matadi et la musique kimbangiste pour vous en hâter pour répondre et puis abonnez-vous massivement sur la chaîne Canal Congo TV. Message on a kotika justement na ba kimbangiste et tout to e ba ko valoriser musique kimbangiste to pe sa poids na musique na biso etambola nde to monaka bande ko na biso libanda. Donc voilà un peu ça. Je salue encore une fois de plus Merveille Ibi, je salue Adon Simbaki, je salue Reincia, le chef d'orchestre à Gaki Matadi. Ah Papa Reims, to pe si ombo te place aux Hollandais. Je salue aussi le président général Papa La Rose na pesi susumbote na Obrey Kieto le Kietos. Les réalisateurs infatigables. Voilà, Obrey Kieto le Kietos, je te salue là où tu es. Et tous les fans de Gaki Matadi, ainsi que mes parents qui sont à Matadi, je vous aime beaucoup. Je salue aussi ma petite soeur qui joue la guitare, en tout cas. My Dream. My Dream. Je salue aussi Merveille, Merveille Congo depuis Kambumba. Merci. Merci, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, Toza Nabino. Nandenge ya bien Canal Congo Musique tolanda yango. Merci topesi mbote mingi na papa topesi mbote mingi na papa Clément, maman Ginette, place nyonso bozali bozolanda biso topesi bino mbote na bino tobosani pete baye o tozana bango lelo awa na
bato na biso bao baza na sima ya talatala ndenge toloba toujours caméra quoi. Papa Aubrey qui est le réalisateur, merci na yo. Papa Graciano Cordon Junior, en tout cas tobosani bino te ya bino. Papa Abdul peselanga mpe mbote na papa nanga Bertin depuis étage. Papa Bertin depuis Buta Dersi. Merci en tout cas. Merci to comme na suka émission na biso na bino tokutani mbala ya sima. Ciao. Yo na mbala ya sima no. Allez la mbala ya sima. Ay,